Bonjour, bonjour, fidèles téléspectateurs de notre émission, la CES africaine. CES africaine, votre émission que vous suivez tous les samedis de 12h à 13h sur Olive TV, votre chaîne des références, votre chaîne d'excellence. Grande ma joie d'être là encore une fois de plus pour vous présenter l'émission qui vous apporte la sagesse dans vos maisons, l'émission qui apporte l'unité dans la communauté, l'émission qui unit tout le monde, l'émission qui est suivie de partout, du Royaume-Uni, de l'Angola. Je salue les amis qui sont là-bas. Papa Moninga, Star, le seul producteur que nous avons en Angola, le général Beltou Kangama Kabushkop, Kolivila et Alex Mfumunsi. Les amis qui sont de ces côtés-là de l'Afrique du Sud, je vous salue au nom de Jésus. Et sans oublier mes amis, mes frères, mes sœurs, ici au Royaume-Uni. Je pense à mon frère Sam Mpengombey, leader, et maman Gisèle qui me suivent en ce moment. Je pense aussi à Isebola, à Maman Rifa, vraiment Rufi Nagwepa, et mon ami Impeachment, Chancelier Mido, avec Maman Bébé. Je vous salue au nom de Jésus. Les amis qui sont de ces côtés-là du salon Carlos, lui, il a compris, il a fait la réconciliation. Kiben Kibala, Tabamon Fleury, il a fait la réconciliation. Le boss c'est Carlos Massamba. Nono solo pièce et contre pièce, égale pièce. Guilou Membo, le meilleur coiffeur d'accueil. Et les amis qui nous suivent de ces côtés-là du salon Tania Smith à Dagenham. Sans oublier aussi Guilain Baforce. Oui, Guilain Baforce avec Maman Aziza. Et nos mamans qui nous suivent depuis Newcastle, Maman Marie Limbaya et Maman Bosuka, Pauline Bosuka, depuis Newcastle, nos sœurs qui nous suivent. Maman Jenny, je t'ai dit, Jenny et Kila, je t'ai dit bonjour, bonjour au nom de Jésus. Car cette émission a comme socle notre Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui nous donne le souffle de la vie. Nous ne pouvons pas vous livrer les informations sans dire merci à ce Dieu-là, le Tout-Puissant. Et aussi, comme les amis l'ont fait, que demande le peuple? Le peuple demande Maman Nicole Tete Queen. Elle est là avec nous, une fois de plus. Maman Nicole, bien habillée, en tenue Zulu. C'est quelle tenue, maman? Bonjour, maman. Maman Nicole Tete Queen. Jamais. Je sais pas. Maman ça. Nicole, elle est revenue. C'est notre sœur. Donc, Batoba Sengiye, Azonga, Aloïma Kamamotuya, Lelo, Sampengombei, Maman Gisèle, Lelo, Maman Roloba. Tozo côté la sikoyo, maman, mais maman Bozela pe mangendo yabino, Ekoyapo, qui aime bien, châtie bien. Je sais que maman boyebi kenga papa keto, nalela bino, na me marabino na motema, ndenge kaka frère nabiso Antoine, gwepa me maman na motema, ngape na me marabino na motema, Sampengombei, Chancelier Mido, na me mi maman, lelo basengi yozonga, orolobani na peuple de Dieu, mais na lingaka to kota émission oyo, na moi prière moke pour oyebi prière, sans prière, toza nul. Sans prière, émission eza nul. Nul, ouais. Nalingi okamba bango na moi lo sambo moke batologo la ba Sampengombei ba Chancelier Mido ba va sonne kuloli ba Guilain ba force ba sentir vraiment que eza émission inspirée. OK, tout bon de la race. Merci, Père éternel. J'incline ma tête sur la poussière de la terre dont tu m'as tiré, Père. Je te demande ta présence ici, Seigneur Dieu, Papa. Ceux qui ont été, Moussou Sazate, Papa, n'a pas ma bon yo, Pessibison Zambi. Kolo ceux qui ont été, Moussou Sazate, Papa. Tika ete nyoso tokoloba ezala contrôler na Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Et que ba na Nzambe baza kolanda biso, Papa, maloba nyoso tokoloba ezwa 1 + 4 na ba vie na bango et pambola mabota na bango tozwa résultat moko ya malamu po ete ozali Nzambe. Utiliser minoko na biso ba penser na biso kolozwa contrôle na nyonso. To pamboli to sengi Saint-Esprit azala kati na biso na kombo na Jésus Christ oyo azali fungola ya trésor na lola to beli bongo makila na Yesu pana awa. Amen. Amen. Je sais que vous êtes touchés. Vous êtes branchés. C'est votre émission.
C'est pourquoi je vous demande, vous qui nous suivez de partout, de contribuer, de participer, afin que cette émission ait plus d'heures, plus de minutes. Nous avons beaucoup à vous dire. Nous avons la matière grise, oui. Moi, votre humble serviteur, à la présentation, je ne me suis pas présenté. Moi, c'est Johnson Keto, le garant de la nation au-dessus de la mêlée. Nicolas ba conflit, gbagba, manga côté là. Mikolo, maman Nicole, bango nyonso ba benga ngai, mbongo ya papier. Valère rebellé au moins à 50 livres. Evani na poche. Et ezolo batek eza 50 livres. Mais côté au moins na yango, 10 pi. Il y a chocolat, yoka makele le belé ndenge bino maman bozolba. Mbongo papier, Valère rebellé mais qui m'y a toujours, car il y aura une troisième émission sur Olive TV bientôt. Et je vous promets aussi que nous lançons une émission dénommée État des droits sur notre site, le www.topafricamagazine.net, un site responsable pour le responsable. Maman, to nalingi to betanze momoko ya maman Abigail. Pour écouter bisoka na moi inspiration. Maman Abigail abimisaki album la Consolation. Consolation à l'objet 2 Corinthiens 1 verset 4. Abigail Londanimi. Donc album nae eza sur le marché oyo pa lingi azoyango na osenga la régie et betela biso quelques minutes ya nzembo wana Consolation et après tokoya to tie boîte na ebale ndenge vraiment mpengo mbei sam alingaka ndenge mido chancelier impeachments alingaka bango nyonso Consolation et après tozongi à la plateau. My God.
C'est la chanson Consolation, un titre tiré de cet opus de Maman Abigail Londanimi. Consolation, de son album Consolation, qui est déjà sur le marché. So lingo zwango obengi biso to kopesa au numéro ya Maman Labiso Abigail peto yebisayo et pas nini okozwa je m'excuse album Oyo Consolation. Maman. Oui papa. Balobi maman oye na chicote. Te na yena iloba nzambi. Chicote iloba nzambi. Maman. Tobandai kolobela makambo ya biso ba maman oyo bazali ba papa baza ko se comporter mabe. Tosuka ki wapi? Bon bato basengi yo. Que demande le peuple? Nazui ba coup de fil balobi ke yo zonga. Nazongi tinga yo. Na pesi na ba peuple nyonso mbote, bao balobi na zonga, nzamba pambola bango mingi. On est toujours ensemble. Na famille na ngai nyonso bazolanda nga, ba na ngai nyonso. Wana na yebi Elion nazolanda yo, Daniela azolanda yo, Abigail bazolanda yo. Bana bazolanda maman. Petit na nga Dina, maman Grâce Ori, bandeko nanga nyonso awa, Lolo, la femme du patron, bangonos bazolanda nga, camarade nanga Marilyn mort. Yo zawanati, camarade noye. Donc na pamboli bino nyonso, Yvette Moïsa na kombo na Jésus Christ. To banda siko masolo anitinda bolanda na yebike Judith ozawana mosa Christian bozolanda ngai petite na ngai Rosanne Kachama bolanda ngai mama Brice Mpangi alobi leki nanga mama to banda kolobela ba papa basali nini pour semaine prochaine to kozongela ba te ba mama pe to yela bango ba osepela ke no lobela ba papa te to lobela bino po bino nde ba mama nde biso nde ba mama nde to apenda makambu penza donc to lobela papa to lokato sisa makambango lelo c'est comme ça ba mama to kangama puta to vanda c'est comme ça to yeba pe mabe na biso pe ba mama bino la mama grâce à kozala somo na munkola rotikela bino plateau na mama grâce à basi mibale bino nde tango na boko simba ba papa na moni boko kumisa ba papa te ba papa foto kumisa ba papa puisque au moins likam to lobela soki ba papa bazalaki te nde biso pe ba mama tozate puisque moi si aza produit dérivé mobile aza produit original nzamba sala mobile na pensée na ye après abimisi moi si na mopanzi ya mobile donc so tozolo ba boye ke tolo ba papa ebele ba yebi position na bango te ba perdre position na bango na kati ya ba couple ozomona nzamba sali papa comme sacrificateur comme prophète comme le chef de la maison comme la tête. Siko ba papa balingi responsabilité wana te batiki sikoyo esprit ya Jazabel e konzandako lokola Jazabel azali ko konza mobali ne roi ka balingi bongo meza bongo te tangu nzamba sali yo mobali fozala mobali ozala mukuse ozala mulai ozala muke ozala munene ozala mobali kotikala mobali ata watayo ya biso mikebo ata kuto wana muke ozala mobali mais soko tiki sikoyo mwasa bando konza yo wana pende ya bien te vie nanga ya bien te osopi bule ya bien te pour nzamba sali mobali na osepela langa tala de yo lobi osopi boule osopi boule ko mwana kini vraiment na mwana kini yani kama yankete yaki mwana kini to lobela nde makambo oyo ezo sala na kata communauté ba mama bazo sepela po to lobela ba papa eza normal mais to ko loba 50-50% ba papa baza mabete ba papa baza mabete et là on nous kata couple soko lingi couple na yo ezala na fondation ya malamu il faut o memango toujours na kati na loba na nzambe. Ozo comprendre ba mama pe belé bakenda kosambela mais na kati ya mabana na bango vie ezobongaka te atanga bible na tembe akobandolo ba Genèse Apocalypse Matthieu nini akoparler à langue dans les vides mais vie ezati faut komi tuna nanti yango to loba elo nga na osenga kaka na ba papa nde bokenda ka église wana bozwa temps ya koyoka ba pasteur na bino puisque ba pasteur nzamba sala rôle Ephésiens 4 na Bible po ba te ya biso liloba nzambe baza mieux placé à côté concernant mariage bon tant yo zo kende église papa pasteur azo te ya mariage ole yo o reconnaître parole o ndimango et puis o agir ezo effet na vie na yo yo zaka na ba positivité car et sori négativité pardon o vandi wana ozo bulelo kutu makambo susu oyoka makambo oyo moi bolimbisi moke micro na yo koyi mama tosunga yo ezali bambeba ya technique
Merci. Voilà. Ole sikoyo oyo kamate ya passer azoteya po aider yo na ndako na yo yo ozanu kuna te babule ya kote msusu. Yango tozolo baba papa bosunga biso po basi ebele bakomi kobela ba tension, basi ebele bakomi kobela ba maladie belé nyoso tu pona nini akoka na ye koloba te. Ba mibali msusu na ndako na za lion. Soko teka ha yo kanga eza bongo te. Dictature na bolingo. Ezaka te. Bolingo peza yuma te. Ezaka boyokana. Ezaka likambo koyokana. Likambo mbonga bana tozako loba. Na ngoteko mbonga mwasi mbonga mobali te. Tango boza ensemble na kati ya couple. Boza bomoko. Makamno so lekana ona pete nyonso. Mwasi oye na mbongo, bobala ye na mbongo bosangisi, bosali bilan na bino. Bolongoli ba mbongo ya ba besoin na bino ya ndaku, ba mbongo ya bana. Bolongoli mwa ya bambonga mike ya bana argent de poche ya bana oye tikali mama yo somba boy papa yo somba après botie na saving na bino mais soyi boza na bino bomoko te mais ndako ezaka na désordre kota koliti mama na sepe na lisolo mona yoki mama moko peut-être ako se reconnaître na lisolo pour to yaka vraiment kotanga bakomba batute mais tobetaka ba sujet yango poto sunga communauté pour bomba mabe bomba va son mabe mama wana na sakola panzako Mama wana bakabana mobali toyebi réseau bakabanela te. Ileki bamvule belé. Papa yaka na ndaku aliaka pe ku na ndaku wana te. Mais mama bengisi abi yaka na ndaku malgré bakabana. Asali papa surprise. Papa to kabona ngana yo mais mbongo bana ekomi 18000 na lingaki to kabola yango. Bakabona. Moi ça bomba mbongo wana. Abombaka bakabwana bakabwana j'insiste bakabwana masali mbali surprise abi 18000 yango yo papa yozo part na yonga nazo part papa habité na ozango te ezambonga bana kabola bana ngana za na besoin na ngote ba mama bongo bazalaka vraiment belé bazali belé ba mama oyo bandimaka que nyonso ezala au clair nyonso to tiango na mesa pourtant bosangani quand on dit que le mariage est une institution divine c'est que Evan Disele ya mariage ezali Jésus Christ voilà Jésus Christ azali bolingo voilà il est amour na amour olingate moninga souffrir exactement na amour cet amour divin olingate que ma sœur Nicole a souffrir olingate que frère Nayo grand frère propre Johnson que toi souffrir. Olingate que ndeko na yo Sam Pengombe a souffrir. Olingate que chancelier Mido Vavason a souffrir. Ah nono masolo ba souffrir. Maman, basi ya bongo. To retrouver bango wapi. Te basi ya bongo baza. Basi ya malam baza ebele. Mais loko tinda bango bakota kikulu na bandako na bango bakoma bateti eza pona mibali misusu. Maman. Elo ngana zo sepelo mingi. Moi vocable te toloba kikuluna ekota kata ndaku po kuluna ekota la kata ndaku po na mubali ozomona mibali nde mutu babandaka yango tinda sema mama mubali abandi ape mwasa komi na bizaleli mabe puisque tango linganaki olobi chérie je t'aime na lingi yo mwasa vi na nga boye na boye bolinganaki ti po mwasa ke loba yes c'est que quelque part bolingo ezalaki ebongo sikoyo ndeni bolinganaki après na sima bokoma subi nemi come on something is wrong quelque part eloko moko ya bien eza te foundation yango tooloba boye bapapa ebele bohonore basi na bino bovanda bosolola communication eza très important na kati ya foyer na kati ya libala papa mosusu aza wana asalaka na ye 24/7 pharaon akanga na ye ye akomane mowumbu ya pharaon kosalaka kaka overtime yes nakei overtime akuna tasola na mama te soki aye kaka lembi na ye ake na ye kolala ta ezalaka te oyebi te mwasi so atikali nde na bana classe ya bana kuta oyebi no kute so batangaka wapi bana nyonso baza na yiye nini oyebi te bareunion kuta bana classe okendaka te o mare kende kaka tala kaka nga bakayu tala kaka tooluka lar mbongo mpe ezoluka emonanaka pe te bakosengo ye miso tia courant o mbongo eza te mais yo moto ya liboso osalaka 24/7 banda lendi ti dimanche église kuta okendaka te bible kuta otangaka te kosambela kuta o mare yosambelaka na bana nga nakeka olala tala kaka alobi kayu eza bien te papa eza bien te tozoloba boye to condamner bino te mais eza bien te to eloko nyonso na vie ezalaka na balance
ezaka na balance na vie. Ozui temps pour na mwasi na yo, ozui temps pour na bana na yo, ozui temps pour na musala. Mundela sala holiday pourquoi il y a keto. A sala holiday pour ce quoi travailler style, a save mbongo na ye, a kei vacances na mwasi na bana, c'est pas ça? Si. Pour na ni po mutu epé mati. Mais lelo batata mususu tu na yena papa, bana bo bana na mwasi na bokena holiday ba mukoni na oloba tu voyages à la mer 2 ans passés talaka. Omo na makambango. Il y a voyagé en ndenge na ye. Mais bolela British te. O ba pesa biso British, ba pesa no ba British. Bo kamata ngo bokundango na kata armoire. British ça ramsa na ngote. Mais pourtant ko kanga mbongo, no cause na millionnaire te pour voyager. Et au kangise ka mbongo za na organisation. Oza bien na kata foyer na o. Moi si no ze nemi na hotel. Mi bani muso baza na munokolo kola mbeli. Olo bane kali kamba mamoli omoko ko elangwisio na mutu. Lingala moko katela. Oza mongala. Na za mbuza 100% mbuza. Équateur mamolié. Yeah. Lingala katelio. Katelio lingala. Ozo kopante na sali nini kali kamba mkena tuni amamoli openda aniki openza de langwisio mbala mona mutu omeli paracetamol. Eli ke bato la biso baozela bakanisi ligne ko fongwa pote tozanga makamba ko te to fonga ligne te. To fonga ligne te. Mama zo solola. To boyi ba question bato ba posa ba question po likambo ya lisolo moko fragile. Ya lisolo moko ya raisonnement. Ya lisolo moko oya ko finger baris ovandi bozo kanisa te. Po bino ba mama bozana boloba kaka ngape na mobali na ngas neti lisolo moko na webso histoire vraie. Mobali bolanda na likambo ba bino ba papa. Mobali obali mwasi boboti bana bozanda kumoko kaka likambo kwa muke yo sali mwasi avandi so papa makambo yo zo sala eza malamu te je sais pusani mutu quand même faut sala ta bana bazalia tika ngai yo za boendenge nini mwasi bimaki akeyi je sais pas ko sala shopping mobala kamata van aya atoka biloko noso na kata ndako na mbeto o bazako mbeto na bango conjugal na yango mbeto na bakiti na salon nyoso to mema atoka nyoso tina kata ya van papa kete akena na ndako ne puisque mobali asombi ndaku azwi ndaku na crédit moi si quoi azo aider que non to vanda c'est comme ça yo mbongo zo sa msala ko même ko futa crédit ya ndako moi ça ça le ko mo bien mobali bala bongo balinga balo bala bango te pona ni ka po bayemba kae ngala mona ya Brice Mpangi bayemba ke mais responsable ya Brice Mpangi aza responsable mais bayemba kae baza ebele baza ba responsable oto yebi o bayemba bango mais je profite aussi pour dire bonjour à Mère Jani Mère Jani Mpangi et Brice Mpangi bonjour aussi à Simon Bongo et Mère Yvonne Simon Bongo na ma copine Yvonne bayemba ka mitu na bango esalaka mais mubala bongo aya zinyo siko yebisa ngai moi c'est tango aye amoni ndaku biloko no sekei ngana bi mama mi bila poto bazaka tena na mona makamba boete mubala koti kikulu na tina poto place bala no mo bazali ozi okei o memi biloko wana kenango siko moi sa bongo awolimbisa o créer un na kati mutema na ye ato ye po alimbisa olimbiso te po yebi ke soko ye o sala kikulu na ya mibale o yiba so biloko ya mibale wana oza muyibi obomina bana na omoko ozomona makambo papa keto lobala yo ozomona makambo ndenge lobala yo mama yango tozoloba ke ba papa bozoka nano tata ya kokende église emsu mwasi na sambela ne bien te apala ne ka balang dans le vide vino pe chanter te yo mega na kokende ko yo za mutu ya ndaku tu es oza sacrificateur oza prophète ozali pasteur ozali roi papa biso mona ba king bazoka autorité so king azoloba queen akoloba te mais bino lelo yo king bolemba na bino o kokoloba te queen soka tika ovandika boy te toko tono na lingala bayaki oninga te ba momi bamfuka bino non papa zala mubali nini esengi po papa koma mobali ya solo papa koma mobali ya solo fatika na makambo ya système ali ya Angleterre oyo ke bapesaka mbongo bana bapesaka mwasi soka boti bafuteli hôpital bapesaka bambongo nini biloko wana mte comme ça papa bazala lazy papa bazala na bolembu omoni makambo yango bana oto botaki awa bazalaki miketi
lelo so mwana koksi 20 ans l'état lobi na bokoleli bino bana pe mingi sikoyo tosili bakati child tax bakati child benefit sikoyo so bota ibana 5 bango so bakoli yebisanga siko na kata ndako so boza ochaka mutema bambongo wana oyebi ke epesi mobile maman bino basi bozo condamner toujours mibali mais est-ce que ça parce que tu comme dans le monde matérialité comme j'avais dit dans l'émission Mususu kuna na Kishasa tant olingaki Johnson Keto tikana exemple ya ngai moko tant Mususu nazaki na motuka te tant Mususu nazaki na chemise moko mbati moko nsul moko mokoto moko mais Johnson Keto tant Mususu lelo comme la chemise rouge ya pembe ya noir a ko changer alumbara moi sur la bien a memara moi motuka eza na kui mais nini lelo bolingo banda ko pesa ye na tango azali na chemise moko olongola bolingo wana nini ko sala bongo est-ce que ça pour te commis dans monde matériel pour te commis dans monde oyo ya bongai eza ekomi ko duma ekomi ko régner motonyo salingi amitale la ye moko na libota na ye to basi ba yaka déjà na mission moko boye aye libala mais derrière elle dans sa pensée dans sa tête il faut sunga petit na ifaya il faut sunga na ke compétition na joana na okuta na libala papa keto likambo lobi nanga réponse na pesio basi nyonso bande mote basi ya malamu baza ya mabe baza pe mibali nyonso bande moko te mibali ya malamu baza ya mabe pe baza tozo condamner ba papa te tozo lo batek ba papa baza ka mabe te po ba papa pe baza ba responsable bazali lokola neti place oto bapesi yombote mama Eveline Ichari alobi mama eza bongo bongo penza mama Eveline abi eza bongo yango wana penza yango wana mama na pesi yombote mama Nicole bongo mama Eveline Ichari yango yepe mbinga mosi mama ndenge zali yango to loba papa keto neti na pesa exemple ba mibali ya bien bazali oyo baza ba responsable oyo likambo ya zo loba yango azo vivre yango lokola place otozali na Olive TV passer na biso papa Kosi na mama Kese couple ya malamu yango wana ya kolanda exemple passer Mbata na madame na ye ba passer baza ebele oyo mususu kutu bolimbisanga na ba kombote baza ebele passer na ngamoko Peter Chandler na mwasi na ye Monica baza good example yo mo papa Keto good example ngamoko Queen good example baza ebele ba couple oyo bayokaka pe baza exemple ya bien bazali eloko tozolo bakaka ke eloko moko lilala moko ya mabe soki ekoti na kati ya malala malamu ekobebisa ba papa no surtout baza mabe te ba papa ya malamu bazali nga na yebi leki na nga azolanda nga sikoyo Karine grand frère na ngai Roger Mpanzu donc Karine aya poto asala kelo côté mobile na ye asalaka ye nyonso aza mwasi moko ya botosi soumission aye poto mobile na ye albi faut kumba voiture okotika ba na classe aotie l'essence na voiture asombaka eloko te avandaka ne na vai na kiti madame Sampengo Mbei passe à la pour la maman Gisèle. Sampengo Mbei pour la maman Gisèle. Bazali. Maman Gisèle est posée. Mpengo Mbei a s'occuper la maman. Bazali. Omoni baza ebele. Ça c'est le mido. Nenge mo na maman ebele. Lokola mama Anitinda na onko asara nyonso pona mwasi na ye. Baza ebele. Christian yeye papa nanga asara nyonso pona Judith. Baza ebele. Ozomona donc to lobake ba mibali ya bien bazali. Siko to lingi mibali oyo basala kikuluna balanda mibali oya bien basi bino boy basi basala papa Keto don't get me wrong basi to kote la bango moni ya basi ba basi bele ba ina na baonga pota ona sasa basi ba ina na baonga mibali kutu bo sepela po ya bino to suksinde lelo to lobela bino sute mais ya ba mama ben poli bazali ba mama salite bazali ba mama songi bazali moi si mususu akena na otonga mbali na ye mo mutu abomba libala neti yo déjà mwasi na kata ndaku oke lotonga mobali na yo
on va n'importe quoi dans mobile na. Mais on est déjà. Non non masolo lobi mama zo solo la kitoko. Eza bongo non masolo ndenge zali na pesi mbote papa. Eza bongo. Ba mama ko sepela. Yoka chancelier mido abi mama suka na mama a solo la kitoko chancelier mido. Eza bongo papa chancelier mbote na o papa. To pesi bido mbote neti yo ki para madame na yo oza mobali ya solo. Baze belé ozomona. Baze belé na vie na nga stage. Baze belé ozomona na oloba na ba kokote baze betika to loba papa. Sema. Eza bongo to solo baka ke ba papa boza ba vrai job bino pa boza ba yank ya solo. Bolinga te moi sa konza yo puisque soki lelo osangisi dossier na moi cité. Na pesa bino secret moko nga na moi cité. Lelo sikoyo yo lobi Nicole ndenge za na yo chaka dossier na bana omona nga na tia moi kombo na ngai na moi epa ya camarade na nga moko boye papa otekisi ki droit de naissance na yo. Donc faut ça lokola papa John Masasa mobala Jackie bango baza bongo ozomona bosangisa dossier bongo ko basangisa dossier Linda na Dani basangisa dossier donc otali pena ko lobi ke opeza za libala ya solo tango bosangisa dossier ata moi sa lobi lungwa kuna yo kanisi boni ndeko na Irlande lobi aza d'accord te na yo ndeko Johnson ngai Elvis Mark ya mama Anton na Irlande naza d'accord te na mama Nicole mibali kaka te tolobi mibali kaka te papa yo zo landango bien te fungola matoi na yo na lobi mibali nyoso te na bimbuma moko ya lilale ko bebisa malala misusu na lobi na Irlande bazo landa biso bo landa biso na lobi ke mibali ya malamu bazali 50-50% na lobi bongo na lobi te mibali boza mabe non. Pour ça, nous les femmes, on est le produit dérivé. Alors, ce qui est moko. Pour nous ambassadeurs, bino na imagine, ya sala biso na image na été. Landanga bien papa, na lobite ke mibali no soza mabe, mibali oya mabe bazali, ya bien pe bazali. Soza muto zo yoka, zongela susu émission on est bandeli, yoka ne to lobito condamné ba papa te. To lobite ba papa bozonga la place na bino, po ebele bolati jipe esprit. Ozo pantalon na opesa momina yo, yo la ta jipe esprit. Bakomala bango konvuka yo famille komba mobala ngo koma zoba te yo moko muto longoli ki bolongola ba jipe bolongola ba jipe n'esprit bozonga ba sacrificateur veut dire lenda quoi bozonga ba roi bozonga ba patron bozonga ba pasteur na banda kuna bino bozo autorité to lobi be bosangisa ba dossier na basi na bino po lelo oyo soko bali mwasi na mairie opesi mbonga libala obali mwasi na église ba famille ba osakana na ote poza mobali ya solo. Soko bali mwasi na mérité lelo obozaka na kati ndako bo sauter mbala moko kwe bokeka na église obala no na mérité opesa pe mbonga libala te yo kasi lo so mwasi na bengana na kati ndako ba police ba yolo batele ko ba bala mariage na église tika to vandi sae papa oza wrong ba yebi leta maman Denise alobi mission kitoko ba yebi leta maman na pesi opembo te ba yebi leta eza bongo biso ba chrétien ndeto mema makambo na biso et pas en Nzambe mais il faut les cara toujours na 3 étapes comme justification sanctification baptême du Saint-Esprit et ça là au bandi na kokangisa lopangu okoti na mairie okoti puisque na lobaki jour wana papa keto olandaki nga na lobi ke soki ba balio na mairie madame Kingani azala kaka moko neti nga naza madame Sanja ata ba esa naza fier po na yebi ke ba bala kaka nganga moko TV mama matama ezokota na kota mabongo Madame Sanja, moi c'est ma disons, azaka moko. Maman bana, nesiko za kuna na France, I love you my darling. Yango ana pesi mbote. Azaka moko. Bilo bazo tale na TV nga nazo mone boye. Azaka boye. Bongo. Batu na dina mosungu. Bongo. Mama oria oyebisa bino. Omoni eza bongo. Tango sikoyo, moi ça oloba na yo. Olembi singa, kanga biloko no kende. Otelemi sikoyo. Mama, na kanga biloko nini? Na ko benga police po basi ba mesanga na ko benga police na kini ba benga la ba gendarme te na ko benga police na ko benga ba police ba kini yonde mu bimisa ye ba police ba koma ba noko na bango na ba koko na bango na ko benga police likamke na ko benga police bandele lokwana ba koma ba noko na ba koko na bango ba police ba koko na bango na ba noko na bango ba mama na bango ba police te na ko benga police police pe aye tant police a koyambo atuni ndako nani moi ça ngopa bosa ina yeke bosangisa dossier my house my children kaka my house my children tambo tali mama papa bana bazaka ya papa na ya mama bazaka ya mama te ozoyoka sikoyo tango police otala me bobala nati
bobalana eza illégal bobalana boyena papa vanda bobong sakaka yo mama otikali na soni donc yango na papa bobalana na basi na bino na mairie eza mari libala o yeba na l'état pour lelo mwasi ya kobengano te ovai na kata ndako eloko yo moni lipasi ozofungola bape na ofungola bango soko moni olinga mwasi na yo bala ye na mairie aza madame na yo po lelo o koso atie munoko obengano te po yo oza patron ya ndako baofungola biso oza patron ya ndako kobenga nga la portable te lelo eza bakobenga te ozwi dossier na yo tokobenga semaine prochaine otia dossier na yo pa Paul zwa dossier no malembe zongisa yo na kata ndako oza papa zongisa dossier na yo mwasi aza na se na yo mama ebele bakoma koboya soki dossier ezongi pale kodoka pale doka ndenge nini papa na bino na Congo ntango abokolaka yo bafutelaka ye mboko na mobutu mboko ndako mobutu moto alesaka bino oyebike ndeko moko atinda well done mama Nicole ozosolola bien est-ce que ozalaki mwana soda papa nanga azalaka soda papa nanga azalaka liboso colonel soda vibration nga mwa mpe naka garde civil après nakomi hôtesse mama baosentir vibration eza bongo ndenge moko ndeko na biso kamanjangu emeka banga kobala le 12 mois na 12 heures 12 minutes 12 secondes azobala kamuke donc emeka bango kamanjangu azobala toyambaki ye kuna na Zion Church alobi akobala na devant nzambe te pe devant ba autorité les 12 mois na 12 heures 12 minutes 12 secondes 12 papas d'honneur, 12 mamans d'honneur. Hier, vous avez la 13e, maman pas vous avez la 13e. Mais passer à vous avez moko. Vous devinez. Donc, les 12 vous allez voilà. Ozomona papa, oui, maman. Lokola vient en gaï Kamondo Moulamba. Et na maman Vicky. Papa Kamondo donc akipa moi c'est bien. Bami bali ngwana. On tolo papa bo solo la. Bo tika makambo tala bo futa ka bandako. Tovanda akateke l'état bokolela papa bo sepela l'état zubino la charge to botele bino bana afutele bino hôpital afutele bino bana classe apesi bambongo apesaka tina âge à 20 ans asuki na yewana lelo sikoyo ozo signer ongo esa ba faire na kino komo banga na oskino signer poso ka voyager batuni passeport eza wapi obebisi makambo zongela luka musala musala no sutuna vie epesaka mbongo eza musala luka musala ozwa responsabilité na yo obokola bana na yo na mwasi na yo okomona makambo ba divorce ego sila ego kita makambo ya ba ki impolitesse na basi ego sila puisque tolobaka ka poto mboka divorce Londres mboka divorce yo somona kuina kabana mbali na kuino afuta mama yo so na tiki yo tokoleka na tina ba era mama mbongo tokozwango na sengi na régie ebongisi na biso DVD ya école biblique na biso Dr Livingstone bazali ko sala restriction donc tokozongela bino na plateau awa merci la régie merci. Dommage. Donc, on a école nabiso, école biblique,
il faut ndebo yekola pour na côté ya batu sango malamu. École na biso docteur Livingstone avec le pasteur John Masiala alobi bokende ko sala inscription to yekola pour na ko enseigner bato liloba la nzambe. Donc yango na publicité la biso malheureusement DVD na biso et sali biso mobulu mama naza ozo ba texto awa phone nanga ku te bloqué pour ba texto leke belé na éviter bato bazoloba kaka nde balobi ah nalga milungu wapi yo nalga milungu uti ko loba makambo moko awa donc bazo kumisa balobi mama ni ata toujours mama ozonga lisusu na ozonga soki peuple alingi na zonga non mais bafuta pe mbongo bafuta bapesa nde mbongo bosola bien bosolola nde bokipe patron nanga obengisanga so bofuti patron nanga ye pa futi ngai ça lokola ba Sampengo Mbei yende muta sponsorisé émission ya lelo maman Gisèle Oyebi Sampengo Mbei leader yem muta sponsorisé émission ya lelo alobi garant de la nation pour le monde na biso ya média tozalaka na boyokani bato bakanisa ngo toza eza famille na biso toza bato ya bokabonité Sampengo Mbei je te salue mon frangin mon frère yem muta sponsorisé émission lelo Sampengo Mbei leader Grand Lac magazine ouais bato bakanisaka bato bakabonaka te tozalaka bomoko maman Nicole na pesi grand frère Sam mbote mingi maman Nicole maman Ana mbote Ana Mundele grande sœur propre diata bao yango na makambo toloba ba papa eloko tozolinga bozongela ki bokonzi na bino boyebaka ke boza ba igwe boza ba sacrificateur boza ba roi boza ba patron donc bozongela mutu nzamba tie mutu ya ndaku zongela mutu papa kofuta ndaku eza problème te Michel lobi maman Nicole panza mpoke panza mpoke bongo ngala kofuta ndaku bongo nana Kellogg's kofuta ndaku ya problème te boyokani kaka mama mikro na yezo koya mingi vraiment nje nasunga yo mama limbisa ngai nasunga yo zo yango na katikati bolimbisa biso mama tia benda mwa blues muke pona soki nasunga yo mikro eza kokoya balimbisa biso poza obongo nde ozopanza mpoke tanga panza yango soki basane tiengela ngenze eza kaka makambo mama chérie Yvette Moïsa yango toloba makambo yango te moi ça toto papi toloba makambo oyo Yvette na ngai mama Rosanne makambo tozoloba yango wana donc ba papa bo bala biso ba mama bo honorer biso tozomona ngo na ba fête tango honorer bino boko tia biso ba 100 mètres te papa bo banga na lobi boko boira biso libanda te boko pimela biso damazi te yakete po ba tia o 100 mètres po ba tia o 100 mètres soko moi ça zo bana ndako na bana continue qui impolitesse te mama mais ki sizo wana bayaka nango mama tala bako bala bino ba ope babala bango ba kamataka ba kotala ba comportement mabe to kotela basi wana basi ba kota ba kuluna to kotela baba oyinanga basi balinga lelo muto oyina ote oya yinio ami yini mo basali mokili na ye omoni mutreti nga asala mokili nanga so hilinga yo pesa mokili na yo poto ana monda kai sala so likambo eza fo lobaka to ana monda nko fo ko lobango ana ngoteke o yanke muno tala omoni serna lelio omoni bala nzamba solo ko baba yanke potango Joshua kenaki kozwa lobi give me my money asaki blague te basala blague na Satan te bo sentimera lo ba avec vibration odon Satan osaka na vina yo Satan osaka na vina o mama yo siko olinga mbali na yo tango azali jeune na iboga mobala komi siko na mandefa pembe elonge changer pona âge peut changer okomi no suso oyete siko olingi nani yango nga kuti sika pembe mikolo na tiki yango olingi siko nani yango toloba bapapa bosepela mpona bino toclôturer na biso lelo semaine prochaine tolobela bino sute tokomi sikoyo ya bamama ezobisa ata 3 mois fo bamama baza teti ya osaka Solange Washington alobi mama Nicole yindisa kaka ya bamama papa tosepelisa bino bobenga ngai te bobenga nga na telefone te kobenga lelo te semaine prochaine tosepelisa bino papa yo déjà kendaka église ok église tala yoka koyoka mateya nzambe en la légèreté ok église oyoki na mateya ozwi yango otia yango en pratique lokola vie na ngai José Kadhafi yaya na nga wana soda ye wana ozomona grand frère na nga José Kadhafi ngaba na mami ngaba bambote na bino yango wana obona yango makambo na oloba tango ozwi sikoyo opposition na kipapa na kati ya ndako obali mwasi na mairie mwasi ana power te Mama Pauline, honorable. Nga lelo nazobeta te.
natikeli maman azobeta bo sentir donc garant de la nation na système kaka ya moi boss moi nini maman mutazo entraînement na ekoti bien donc nena yoba kaka il fallait zo training siko parce que training a jour moko kaka ah voilà ekoti ah voilà formateur mais nga na sala ba place ebele formateur maman sema toneta yango nazoloba ke ba papa tolingi bino mingi soki bino tende biso dozate Papa Johnson osengela nga numéro ya maman Nicole yebisa ye mami José alobi asepeli koyoka ozali mwana botosi masolo oyo ay na yebisi yo mais yo oyibanga ngenge maman papa ya keto don't get me wrong na oyibo ngengete oza igwe Carlos Massamba alobi Carlos Massamba le boss alobi kitoko tokos donc voilà tokos na tokos mama Nicole sema tozala bango toana bino mama Nicole donc bota la combinaison oyo ya biso na mama Nicole lokola Patou Gangale na betelo lisoloti Patou Gangale na Sylvie Tetelek never ya mariage mwana te baseka Sylvie alenda Patou alenda lelo mwana botami bébé Godwin bijou tete na papa Isis Bazel ngala sepeli no na sepeli no donc ezaka neti système nazo boaka yo bozo boaka mais na Orlando te na Orlando ya mukile mabanga na sani na yekoliti zombote na yekoli longonia mwana soda na Orlando opesi nga training bona tika mabanga yo mto laxinga na obwaka même notre père le tout puissant alinga to kumisa ye omnipotent to checker en première position yewana nzamba banzambi il faut to adorer ye papa botia mabala na bino kati na bonzambe mama Vicky Dove lo sambo no yango wana mama nanga Vicky Dove la majorité ya bat nazozwa high blood pressure donc ye alobi majorité bato ya ozwa soki wapi na yebite na hôpital donc tension eza komata bango kaka po makambo oyo nayebisi yo ndeko zolanda ngai ndeko zolanda nga tozosala ngo neti tozoseka po tokomisa ngo mwa léger voilà mais eza deep eza kilo masolo mabala eza kilo ebele omona boye ono o akufaki o asalaki boye boyebi te stroke wana euti wapi ebandaki wapi po muta koma mokomiso alalaki alamuki te alalaki o akwei na nzela makambo eza ebele na mboka il faut tosolola toko-organiser mama Nicole mama Grace bata bwanya na service africaine pour service africaine ezali mission oyo ya bwanya ezali mission oyo ina mutu te ezali mission même soki yo lingi ngai te mais linga quand même sagesse africaine soko lingi Johnson Keto te linga quand même batoli oyo azoya nango soko lingi mama Nicole te c'est pela quand même na ndenge elobeli na ye ya système ya vibrant mama Nicole sema yango nazoloba eza bongo donc ba papa elo tozoloba kaka ki bozongela responsabilité na bino bokendaka losambo soki mama alobi bokendaka losambo landa ntango mosusu mama aza faible mosusu makambo yango nzambe akomprenaka na yango bien te mosusu mpe bizaleli na ye mpe asambelaka echange peut-être mosusu yo peut-être okomi koyede mama kati na vie ya nzambe botia bacouple na bino ezala base na liloba nzambe puisque liloba nde esalaka mokili balobi oyo ozolia yango nde okóma ngo soki otangaka bible oyoka liloba nzambe okokóma mpe liloba mais soki otangaka noka bajournal okomaka mesi journal okomi kaka mesi le journal bapesi yo kombo mama na ngai Régé Salibiso signe, tokomo kene na suka. Tokomi okene na suka, totikali na quelques minutes pour to boucler. Naïbi que toko boucler na publicité, ya maison nabiso, agence nabiso, la charité où est située na 222 Brixton Road. Kuna bokene rotika biloko la agence la charité à lobby, bazoti na mbongo na Angola, bazoti na mbongo na Kinshasa. Maman langai, pour le peuple de Dieu, pour na ba yaya, pour na ba mère à kilo, ba père à kilo. Ba Sam Pengombe na maman Gisèle, ba chancelier Mido, impeachment, au lobby Nini, très rapidement, pour ngala kanga, beaucoup, to kuta na bango samedi prochain, au lobby Nini. Papa, to pesi bino mbote mingi, to lingi bino mingi, o to lobby kaka ke, bolongola ba jipe n'esprit, bolata ba pantalon na bino.
bolinga basi bakonza bino te bozwa position na bino ya kipapa ata ozopesa ata 10 livres na kati ya ndako mwasi aorespecte yo mpo na lisolo ya bapapa tosuki wana mwa ndambo tolobi j'espère ke ebakisi bino mwa 1 plus na kati ya bafoye na bino bosepelisa basi na bino soki ozalaka moto akanda luka osolola na madame na yo bosolola nzambe asunga bino epuis couple na bino ezala toujours basé na kati na liloba na nzambe botia yango ezala lokola fondation na bino bokoresir nzambe apambola bino oyo nazalaki na mpona bapapa nasukisi lelo so boyebi tocontinue bofuti ya keto bosungi ye bosponsorize ye nakoya leader asali lelo émission oyo Sam Mpengo Mbey leader mutafuti yango Grand Lac magazine alobi lelo garant de la nation potobenga la rabongo ye leader de la presse nga garant de la nation au-dessus de la mêlée likola ba conflit tendance c'était mbongo à papier valeur rebellée mais makele le moqué Maman Nicole okozonga atako misolo kozanga biso mais nzambe na biso le tout puissant notre créateur il est là pour pouvoir à nos besoins na yé totie elikia na yé tokozwa elonga déjà oui Vavason bientôt baromona 3e émission na Olive TV il y a des surprises et sur notre site les gens qui aiment la politique les gens qui combattent pour notre grand pays, la RD Congo, un pays aux dimensions continentales. Si vous voulez que vous passiez dans notre émission, la nouvelle émission, État des droits, sur notre site, les www.topafricamagazine.net, contactez-moi, je suis là. L'émission sera relayée sur une chaîne en République démocratique du Congo. Donc je suis là, moi votre humble serviteur Johnson Keto. Je suis là à votre merci, à votre portée pour servir ma communauté, mon pays. Oui, il faut moto na moto, na domaine na ye, asale la mboka, au Kombolaka, Luka, nini na mema, il y a plus pour mboka la biso kende liboso. Ozana média, koluka koswanaka pamba te koluka kokoselaka bato makambo te koluka kosala media ya tchanana te ya du bluff te luka o apporter tala ndenge nini eloko nini ngana koyi komema to nakutaki Sam Mpengo Mbey liboso tika na respecter ye po ye abandaki liboso nakutaki Johnson liboso keto tika na respecter ye koya te oluka obeta Johnson Fimbo mukato okanisi nde kolongola Johnson de facilement Johnson alenda mbongo à papier valeur rebelle maman ebele makambo eza koya Vavason ekoya 3e émission na Olive TV tokofuta nzambe na biso ayebisi ngai alobi na loba na bino ako pourvoir na ba besoin na biso 3e émission kozala pe émission ya politique ekoya totikomi na biso na suka na kosenga nayebi ke ba texto eza kokoya bolimbisa ngai na okoka kotanga nyonso te mama olingo pesa na mbote po yo za système mabanga kana landi obebisi nga na pesi ya Faustin Kintiona na Magi ba bizu na lingi bino mingi nzamba pambola bino yo kuna mama moko alobi ezang donc mama na kotanga ba texto nyonso te bolimbisa ngai ba mama na lingi bino mingi na yeba kombo na bino te papa Eugène yoka bongo pona papa oyo basalaka balingi kofuta ndako te kaka mwasi asalela ye mbongo na ye kaka bilamba bolobi nini mama tokozongela ngo na mono ndike ya keto na mono ndike tozongela oyo 3e après to clôturer hein ça va maman longola ngana sepelaka na bongo vraiment mwasi abwania bongo meka bango bongo akamuke tobeta publicité na biso tokutani ngai na okutana na bino jeudi po jeudi tozana émission na biso à sport Olive Sport mais samedi maman Nicole azali mais bobo ça répète que équipe ezali kaka na ba maman ngana linga mingi chaleur talaka ba maman kilo koto na ozala na maman grâce koto na ozala na maman Nicole donc ngai vraiment j'ai vu comme ça yango bozomona nga toujours suki ya pembe na moto bongo longonia Sam Mpengo Mbey to suki si na publicité ya maison na biso samedi to kutena bino to suki si na publicité merci.
La Charité. Agence La Charité. Située sur W9. Agence La Charité. Vous voulez envoyer de l'argent à Kinshasa, à Luanda, à Brazzaville. Contactez Agence La Charité. Agence La Charité au 02 03 683 35 54. Agence La Charité. Agence La Charité, ils disent agence Nabino ya Banamboka. Maman Osania. On a une agence na biso La Charité na biso 222. Na yoko ko tina mbongo agence na biso tina bakamno biloko ekoma bien. Donc agence assure penza soko tindi penza dans la kimia oyebi penza biloko ekoma na mo. Yango na Tout ça, fret aérien, donc livre 85 le kilo.